Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonner. Bon bien. Donc mon yango na YouTube tozawana moko kaka. Réflexion trop bandela, réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Simbote na bandeko nyonso toza batali pe balandi ya réflexion. Nga love na ye lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezalaka kaka comme habitude. Na na mutuna na kati ya réflexion, mutuna ezake pona nini na moya lilo. O tozobenga lisanga ya bana na Nzambe. Tobenga l'église na moya lilo bakomi kaka kokabwana. Pona nini? Yangonde eza motuna na biso tokutani mbalasi.